Côté Nabino P, oui, Malam Nabasango Yangonga Beti ya Mokolo ya lundi 23 mai 2022. Si maman t'a demandé bosi ba détail. Tofumé Basango Nangambu éducation ko le ba été 918 620 candidats de ba ingeli na ba épreuve ya hors session édition 2022 na étendonnion sur le Congo démocratique. Pour lundi 23 mai, ba finaliste ba bandi na dissertation. Constat et Salemi a wana ville province ya Kinshasa na mwandambu ya école où ils allaient ba centre. Chidex Makengo Sardou Dimbo bazalaki kuna bolanda. 16,8% des taux ya participation ya bana na ba épreuve ya hors session étant donné sur le Congo démocratique pour l'édition 2022 to oyezali ya komata par rapport ya édition eleki bongo pona yango rédaction ngonga ebeti etambola ki na ba différents centres ya ville province ya Kinshasa commune ya Ngirengiri na IPNN lycée Movenda commune ya Njili ITCP complexe scolaire Elikia okoma na ba centre oyo lokola dissertation ezalisi likambo ya kopona tempe ko développer ba idée ba finaliste balobi ezalaki facile pona bango po ba milengela ki déjà malamu weyo kangonga. L'injustice et la corruption détruit l'Afrique. Na développer bien, na conclure bien, na six les qui n'ont bien. Avec le sujet sur le travail, conclusion à conclure qui il faut travailler dans la vie. Et singil ko eba été ba épreuve oyo ekosala mikolo misato sima ya dissertation bakoleka na épreuve ya oral pe pratique ngonga ebiti. Nabasongo ya politique congrès oyo elengelaki pona kopona juge constitutionnel oyo esengelaki a remplacer juge Mongulu Mapangane oyo autaki kowa ezali reporté bongo Sénat azali kofunda Assemblée nationale ya kozala à la base ya blocage. Piris Pimbele abeti ngonga. Sango ya report ya congrès oyo elengelamaki pona lundi 23 mai 2022 et pesamaki et pas ya coordonnateur ya cellule ya communication Assemblée nationale tobi mwana mboka Blanchard di Kambi na butu makasi ya dimanche 22 mai 2022 sans kopesa ba raison to pe ba motif ya solo kasi na ngambo ya Sénat bango bazali ko accuser Assemblée nationale ya kozala na base ya blocage oyo na kolukaka kobebisa équilibre institutionnel na Congo démocratique pona Sénat ezali se candidat à Sénat asengeli a remplacer juge Polygarde Mungudi oyo awaki pambate ye azalaki pe sénateur tina wana kutu ba ponaki déjà mwana mboka Louis Mbonga moko na bango lokola candidat na cour constitutionnelle kasi bakamwaki koyoka ete caucus ya ba députés nationaux ya Grand Équateur kopona candidat mosusu tolobi mwana mboka Léon Mondole yango ekoti confusion makasi nzokande esengeli nde na Sénat esala remplacement oyo na conclusion tope na suka esali ete congrès pe esalema te date pe oyo ba spécial sika eyebani te dossier oyo ezali à suivre ngonga ebeti. Tata Mokondi et que le Congo démocratique, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a chargé gouvernement central, provincial, POVD, baluka olengeni ni yakobongisa banzela na période oyo ya elangano. Sakiango, nanzele à 54e conseil de ministres. Yannick Moulengo, Atalisivino. Le président de la République a salué la relance des travaux de construction de la route qui permettra de désenclaver le quartier Konluka et d'établir une liaison de plus entre les communes de Kitambo, Ngalema et Selembao. Le président de la République a dit suivre avec la même attention plusieurs travaux en cours sur les avenues de la Paix, Elengesa, Kikwit, Kulumba, Makanza, Nzolana, Masikita, Mombele, Kimonza, Kisenso, tous dans la ville-province de Kinshasa. L'absence des caniveaux ou l'obstruction de ceux qui existent du fait de leur remplissage ou par des constructions anarchiques est l'une des raisons qui justifie la dégradation continue de nos artères parfois quelque temps après leur rénovation. Pour faire face à cette situation, il est impérieux de prendre des solutions pragmatiques pour l'entretien de caniveaux dans toute la ville de Kinshasa en y associant le bourgmestre. Pour ce faire, le président de la République a instruit le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, les ministres d'État, ministres des infrastructures, travaux publics et reconstruction, d'organiser avec le gouverneur de la ville une réunion avec les bourgmestres
et l'Office de voirie et drainage pour dégager une méthodologie permettant d'assurer ce travail durant cette saison sèche. Na Matali Justice, Cour d'appel, ya Matadi, et où confirmé, résultat, il y a deuxième tour d'élection, il y a gouverneur, puis vice-gouverneur, il y a Congo Central, Mokolo à lundi, 23 mai 2022. Dr Guy Bandou a allé proclamer gouverneur élu à Congo Central. Puris Pembele. Suspense et Sili. Si ma 7 jours mon mère cause là, Cour d'appel, il y a Matadi, Oyo et Salaki, le la Cour administrative d'appel, Oyo P. c'est Jackie. Na oitali matière électorale mingi penza ba contestation ya ba résultat ya élection ya gouverneur pe vice gouverneur na Congo Central outi bon ko pesa verdict na yango na audience oyo ezalaki na yango mokolo lundi 23 mai 2022 pona koloba ete résultat oyo ememaki Dr Guy Bandou Ndungidi pe Grâce Bilolo oyo tolobi gouverneur pe vice gouverneur ya Congo Central na deuxième tour mokolo ya lundi 9 mai 2022 eleki ezali bongo confirmé na cour administrative d'appel. Pour nakoloba ete Dr Guy Bandou azali proclamé gouverneur élu de Congo Central. Boyo Kangonga. À la majorité absolue, gouverneur de la province du Congo Central, Monsieur Bandou Ndungidi Guy, la cour d'appel du Congo Central, faisant office de la cour administrative d'appel, a ainsi proclamé à l'audience publique de ce lundi 23 mai 2020. Nangambo ya défense ya Dr Guy Bandou Ndungidi bango batalisi ete ezali bongo étape moko ya mutuya bauti ko franchir. Sikoyo bazali kozela se ordonnance ya infrastructure oyo ekouta na tata mokonzi. Bon, c'est la vérité judiciaire qui vient d'être étalée au grand jour, puisque nous avons plaidé la cause pour le compte du gouverneur élu par les députés provinciaux le 9 mai, avec 33 voix contre 8 à son challenger de second tour. Mais malheureusement, il y a un des candidats à la personne de Gabama Massamba qui a fait un recours. Et devant la cour, ils ont évoqué des raisons qui ne tenaient pas debout. Aujourd'hui, la Cour d'appel a rendu le bon droit en déclarant la première contestation, celle du candidat Dioumi, irrécevable pour défaut de qualité, parce que vous savez qu'il n'a pas été candidat au deuxième tour. Il avait obtenu des voix qui ne lui permettaient pas de concourir pour le deuxième tour. Quant au candidat Ngabala, c'est quasiment la même situation. Il n'avait pas obtenu les voix qui lui permettaient de concourir au deuxième tour, mais en sus de cela, son action a été introduite tardivement, c'est-à-dire qu'il n'était plus dans les délais pour introduire son action. Dr Guy Bandou Ndungidi sima verdict oyo akokitana na atuma tubwana pona kokumba province ya Fumukimbangu na nzela ya malamu. Ngonga Ebeti. Emengoi, ministre ya défense ya République démocratique du Congo na gouvernement Ilunga Ilukamba, Zonsaki Molimo, et Paya Kolonzambe, Mokola dimanche 22 mai 2022, Nandele Bokono, ya Tango Mokuse, Mija Aloua. Emengoi Mukena, ancien ministre de la Défense ya République démocratique du Congo, na gouvernement Ilunga Ilukamba, akufaki Mokola dimanche 22 mai 2022. Oya ebanaki lokola papa identité katangese. Ye akufaki na liwa moko briske oyo bebisaki penza feti ya boyokani na kati ya bakatange pe bakatangese. Esenge koyeba ete maladie oyo basalaki opération chirurgicale e ebanaki te. Kasi selon député moko proche ya libota na ye alobaki ete Ngoi Mukena azalaki empoisonné pe abengaki mwana na ye Mukena oyo atindelaki bakisi. Sango oyo epesaki pasi na mwa bapoliticien ekolo Congo démocratique. Ya koyeba ezali ete Ngoi Mukena azalaki mbalebele ministre na République démocratique du Congo entre septembre 2021, azalaki ministre ya défense na gouvernement Ilunga Ilukamba, lisusu akipaki ministériel ya portefeuille entre 2014 et 2015. Yambwazo poste oyo azalaki ministre ya hydrocarbures, professeur ya philosophie na université ya Lubumbashi, azalaki pe gouverneur ya Kala na province ya Katanga entre 2001 et 2004. PDG ya Kala na régie de voies aériennes RVA, pe ancien membre ya conseil d'administration la Société nationale ya chemin de fer du Congo, azalaki pe une expérience na gestion ya entreprise publique. Ngonga et petit. Toujours dans la politique, Serge Mania, coordonnateur de la Ligue de jeunes et dynamique Congo Uni DCI à Betingonga, pour na kolobela bongo bokutani Moïse Katumbi na sénateur avis Joseph Kabila. Patrick Lusala, Mijaloua Azongina et Bolanda.
Alors, rencontre Wana, c'est un non-lié. Hein? Pour l'Angaï, c'est un non-lié, ça ne vaut pas la peine. Dans le moment où tu es c'est un moment où l'unité et la réconciliation des Congolais. L'unité et la réconciliation, il y a quoi il y a province. D'ailleurs, la province qu'on parle, Katanga et Zalaraté. La RDC sautel la carte RDC, province Combo Katanga et Zalaraté. Donc, des réunions, de rencontres, de démarches tendant à la unité et réconciliation, il y a province qui existe à rater. Les Arabes, il y a une façon de faire l'apologie. Il y a régionalisme, il y a tribalisme, et ça m'a lamuté. Dans le moment où tu as dit, tout est à Congolais moko, Congo bo moko et Kolobo moko. C'est ce qu'il faut prêcher, je crois que c'est plus important. Au monde rencontre on est salami. En réalité, il y a un rapport à Kabila na Katumbi, puisque le ministre Bazalaki wana na rencontre wana ba kontikutu ya Moïse Katumbi. On a ni bango pe basukoli si bango ba maboko te basukoli si Joseph Kabila na Katumbi. Donc il faut pas comprendre que rencontre wana but nango ata ba bengi on a comme la province mo ezala raté but nango ezala en réalité ba kuta nsabatu wana mi balé. Puisque tous les autres ont été disqualifiés, ba compter bango te basukoli si bango maboko te. Batie bango même ça net il pas net ilungamba ça même ancien premier ministre. Akori même peu ko za liboso wana. Alors, c'est en quelle qualité, en quel titre, en quel grade Katumbi Bachaki pour y appeler ça la moto na Kabila bakanga ba photo, yene na Kabila ba sukola na maboko. Alors, il y a des problèmes na bango moko, ils ne doivent pas comme mayango na mutu ya ba Congolais nyonso. Alors, problème ya Katumbi na Kabila bango moko likamba wele la bayebi. Et ko kota la population te. Kabila mutu asala ke Katumbi aki en exil na mboka oyo. Kabila mutu asala que Katumbi azonga na mboko yote il fallait zelatif fachi azwa pouvoir bongo ya azwa passeport ya kozonga na mboka oyo. Alors population de loba kota na makambo na te, nous prêchons l'unité bomoko na Congolais nyonso. Donc Congolais soyons unis, tous CDT na tribalisme, tous CDT na régionalisme. Cérémonie d'ouverture ya travaux ya séminaire technique ya association internationale ya sécurité sociale AICS na Mukuse awa na vie province ya Kinshasa et Salemaki et pa ya ministre national ya emploi travail et prévoyance sociale madame Claudine Douci moi Kembe Yannick Nduki Mandembo Letu Masiala na ba image. Salle de conférence, le Capitole, ya hôtel Rotana Place dans la commune ya Gombe, Yangonde, Ponamaki, pour nos travaux, il y a séminaire technique, il y a association internationale de sécurité sociale, AUSS Namukuse, pour le bureau de liaison, il y a association, il y a Afrique centrale, Blezak Namukuse. Oyo, pour le moment, siège Nango, Ezali Awa, Nengoma Mukonzi Kinshasa, et Sikanini, Congo démocratique konde ezali ko assumer présidence ya comité directeur. Nabokambimi na yemoko le stratège mandataire Dr Jean-Simon Fouti Kiakou, directeur général en intérim Caisse nationale de sécurité sociale CNSS na Mukuse, ba expert pe ba directeur généraux ya ba caisse sociale ya sécurité sociale ya ba pays ya sous-région ya Afrique centrale, ba kotia makanisi na bango pe mayele na thème oyo extension de la couverture sociale aux populations non encore couvertes en Afrique centrale. Ezalaki tango moko ya motuya pe kolanda message ya président ya IUSS nanzela ya visioconférence uta siège ya IUSS wapi azali kotombela na ba participants nyonso mosala malamu. Na kozone maloba Dr Jean-Simon Fouti Kiakou asengi na ba expert pe ba délégué nyonso kobimisa ba stratégie ya malonga ya ko atteindre 80% ya couverture sociale oyo ezali nanu et pas ya ba travailleurs ya économie informelle na kati ya sous-région. Boyo Kangunga. Ma joie est d'autant plus grande qu'il s'agit de la première activité organisée en présentiel à Kinshasa. C'est les lieux de vous exprimer toute notre gratitude pour l'honneur et la confiance témoignée à notre pays et à notre institution qui est la CNSS en nous confiant l'exaltante mission d'habiliter ce séminaire technique. Je voudrais ainsi saisir cette opportunité de retrouvailles pour rendre un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont l'action menée à la tête de notre pays, ainsi que
les diverses mesures prises, notamment pour juguler la pandémie à Covid-19, ont favorisé ce jour l'édification d'un système de sécurité sociale qui se veut le plus inclusif possible. Nasuka, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociale, Claudine Ndusi Mwakembe, alekaki na kolanse ba travaux ya séminaire technique na kombo ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ngonga ebeti. Fondation Moïse Matala et Fédération AFDC Lukunga Bakene ko rendre visite na ba personnes vivant avec handicap ya commune ya Kitambo kolansama na mot d'ordre ya autorité morale ya parti professeur Modeste Bati Lukwebo Patrick Lusala bazaki kuna elongo na Yannick Nzuki Mandembo pona konti ya Ngonga ebeti. Mot d'ordre et autorité morale ya lisanga politique Alliance des forces démocratiques du Congo AFDC na Mukuse. Professeur Modeste Bati Lukwebo Oyo tango nyonso alobaka ke investir dans l'homme pe kozala très solidaire na bae Oyo bazali konyokamwa yangonde ezali kotosama makasi na ngambo ya Fondation Moïse Matala Oyo ezali moko ya association na kati ya fédération ya AFDC Lukunga wapi bakitaki na commune ya Kintambo mingi penza na avenue Lusambo bisika nini ezomi centre de formation Fira Oyo ezali ya ba personne vivant avec handicap. Bongo mwana mboka Moïse Matala azalaki accompagné na délégation moko monene ya fédération Lukunga ya AFDC Oyo ezalaki conduite na yemoko la dame de fer ya Lukunga Mama Immaculée Chibalonza. Esika nini bayambamaki na esengo nyonso epai ya ba personne vivant avec handicap pe bamemelaki bango mwa biloko ya kolia ndakisa basaki ya loso semoule bakarton ya basavon pe baji ya komela. Na maloba na ye présidente fédérale ya Lukunga Immaculée Chibalonza atalisaki bango importance ya geste Oyo Fondation Moïse Matala esali Oyo penza ezali biblique pe ezali moko ya ba cheval de bataille ya parti politique ya Modeste Bati Lukombo totangi bongo AFDC lisusu ya mokonzi ya mboka École Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya kotia mutu na centre ya masolo nyonso boyo kangonga ndenge betamaki. AFDC ezali parti o ezali ko placer l'homme au centre de toute activité. Yango wana Fondation Moïse Matala lokole ezali moko na ba association affiliée à l'AFDC ezali kolanda projet de société na biso. Nayaki awa accompagné na famille politique nanga pona ko assister ba papa ba maman na bandeko nanga o baza na difficulté sur le plan de vie sociale nandam o toza nango po toza pe na mingité nandam o toza na onde toye ko apporter kaka soutien na kati ya centre oyo eza na commune ya Kitambo ndenge kaka balobaka na AFDC makasi ya Congo ngonga ebeti. Tozena basanga mokuse koloba dépêche ba étudiant ya université ya Kinshasa basala ki manifestation mokolo lundi 23 mai 2022 kolansama na bo mati ya Minerval o ezali fixé na $300 tolobi 600,000 na taux du jour. Lisusu l'état alakaki bango uta le 18 janvier 2022 kozomisa bango na ba homme kasi kino lelo et tosamite yango ba manifestaki kasi atako manifestation likama moko ya mabe ekomaki ezalité. Bokolanda yango la édition où izali koya. Nabasango mosusu esenge ko ba été une année et demie eleki uta ba travaux ya construction ya Zander monene ebandaki kasi kino lelo eloko moko malonga esalemi nango te na kati bokozala choqué na ba image oyo journal na bino ngonga ebeti esalaki pona bino botala constat ya Yannick Nzuki Mandembo. Lopango Oyo bozali komona boye na bilili ezali nango terrain ya football te en phase ya construction kasi ezali nde zando ya monene Oyo bayebisa bakinoa ke bakangi yango po bazali kotonga zando moko moderne. Ndenge kaka bozali komona na bilili kamera ya ngonga ebeti ekitaki sur place pona kosala constat pe ko informer bakinoa ko landisama na bavance Oyo esi esalemi sur terrain. Awa na kati ezali komona na ke gouvernement provincial ya Kinshasa ekosa nango bakinoa
po babuka bamesa ya batu matiti kutu ekoma kobota kaka mituka mibale oyo ezali na kati esalaka nango mpe mosala moko te tolobi ni matériel ni matériaux na kati ndenge bakretien balobaka le tombeau est vide awa na zando ya monene elati nde réalité esali pasi mpe mawana moko ya bavandi ya nzinga oyo abeti ngonga boye soi-disant bazokoba kotonga baotonga te bato bakufi na zandu pasi eza parce que balukaki batia chef de l'état bayembi chef de l'état na erreur j'espère que chef de l'état ye moko akomona sikoyo bacollaborateur nini bakotravaille na bango eza pasi tokokende baélection ya 2023 j'espère que mutu nyonso ayebi ke zandu mutu abumi yango eza gentini ngobila mbaka pasi makasi surtout na assemblée provinciale na biso bakinois bango présent bazomona ville ya kisasa ezokufa zanda monene ezalaki lokola bijou na biso ezokufa mais bazosoutenir toujours gouverneur yango mais ça c'est vraiment ridicule. Bon rappel zando ya monene ekangama inane na ndambo eleki kasi bayebisa bakinois ke exécution ya batravaux nyonso ekosala kaka inane pamba kino lelo oyo rêve ya komona zando monene ndenge gentil bilambaka gouverneur alakaka bakinois ezali limité na batol oyo ya bleu ya pamba ya clôture botala comportement ya bakonzi oyo bazali kokamba ville province ya Kinshasa po lelo mabota ebele ekufaka nango nzala mokolo na mokolo zando ezali kaka kotonga mate ngonga ebeti. Responsable ya meuble Djoulou, M. Bossele Kalola, azali toujours kokoba na kosenga intervention ya autorité compétente que le Congo démocratique na dossier na azali nango na FPI bien que ouverture ya dossier et salemaki déjà mercredi 18 mai eleki azali na bilili ya sardu dimbu mpono audience ya yambe salemaki lobi mercredi le 18 mai na tribunal ya grande instance ya Gombe biso il faut to le kana voix officielle eza tribunal eza tendenge bango basalaki magwiye bazoteka lopango na kati ya ndako lopango masolo ya lopango basambaka na kati ya ndako te elekaka na tribunal alors lobi tokomaki na tribunal audience bandaki na 9h presque 30 bato bazalaki ebele alors bavocat basali remise mpona le 15 juin mpo bavocat mpe bameka kokutanaka basala ba échange de pièces pour permettre bango bayeba ndenge nini tokokota na le 15 juin na audience ezoya makambo na ngai eza malamu nazalaka toujours molongi parce que lopango na ngai bateki yango na magui batekaki yango officiellement te soki batekaki lopango na ngai officiellement nde nakei na tribunal te biloko nyonso ya mokili tolukaka soki problème moko ekwei soko perdre loko na yo eza mabete mais ozala conscient ke loko nango nazo perdre yango parce que boye mais eloko na ngai lopango na ngai etekami na yebite nani ateki lopango wana mukolo bateki lopango eza pasi mingi magui ezoleka na kati ya ba société publique ce n'est pas bien ozwa eloko ndeko na yo moninga na yo biso tout ba congolais toza bandeko mopaya zate na makambo esalamaka wana na lelo biso tout ya bandeko to bana ndako moko toza lelo na mokonzi mboka moko président aza moko makambo na biso nyoso eza esika moko mais comment bokende kozwa eloko likanisi boteke eloko ya ndeko na bino na moyibi mokonzi mboka aza magistrat suprême mokonzi mboka azali chef des armées au commandement militaire azwa problème na ngai au sérieux ye akokita ti na FPI aza na bato akotinda bokende na FPI bozwa solution ya Djoulou meuble naza mukolo deza nakoki kosouffrir te so mukolo aza kolia te toutefois zobakisaka baeffet ya maladie na nzoto nazosenga na mokonzi ya mboka azwa solution na problème na nga parce que yenda aza garant ya mboka oyo nakokende kotoke mboka mususu te nakokende na Brazza te nakokende pa mususu te naza na kati ya mboka ebota ngai mokonzi ya mboka na ngai aza papa na biso baso na kopesa mwa likebi na bateau ya ba mafia ba mususu ba bomba na kuna na kati ba primature ba mususu baza un peu partout na ba bureau kuna na kati soki ba koti na ko trahir bango zwa décision na yo papa et toi papa soki bana mibale baza na problème oya salaki mabe
punir ye oyo asalaki malamu longisa ye nazozela kaka décision finale oyo mokonzi ya mboka ndenge aconstruire baservice mpona récupérer ndako na ngai. Asbel, les amis de Tchangoundé Bissou et Salaki adhésion na ONG briser la chaîne de pauvreté Mokola samedi 21 mai 2022 Milulu Yango et Salimaki na quartier 3 commune Yamasina. Yannick Moulengo Christian Makutu. Ezalaki opesi mbwambwa aboyi na mubangi na activité ya adhésion massive ya ba membre ya Asbel les amis de Tchangoundé Biso na kati ya ONG briser la chaîne de pauvreté BCP na Mukuse na balabala Mukukulu quartier 3 na commune ya Masina. Ba membre nyonso ya Asbel les amis de Tchangoundé Biso balataki ba polo ya BCP. Modérateur ya Milulu apesaki maloba na coordonnateur ya Asbel les amis de Tchangoundé Biso Kamanda Mayamba Balen wapi asalaki moya bienvenue sima bayaki koyamba président ya ONG briser la chaîne de pauvreté l'homme intègre infatigable Hermès Itina Mayamba tina ya Milulu oyo ezalaki koluka solution pona bilenge ya Masina quartier 3 oyo bazali ba désœuvré to pe basalaka eloko te lokola coordonnateur ya Asbel les amis de Tchangoundé Biso azangaki makoki ya kopesa solution na ba préoccupation ya bilenge oyo nde ayaki kokotisa bango na kati ya ONG BCP pona kopesa solution na lombango na ba problème na bango basalaki assemblée générale wapi babimisaki ba question ebele oyo batunaki na l'homme intègre Hermès Itina Mayamba na oyo etali mosala oyo ONG BCP esalaka na bozuna ye maloba président Hermès Itina a pesaki explication claire na thème oyo ba pesaki ye pona nini tozali kosala te atelisaki importance ya éducation pe travail simande balekaki na série ya ba question réponse bongo cérémonie ya adhésion massive eyaki kosalema wapi président Hermès Itina Mayamba atalisaki lolenge nini bakoki ko remplir ba fiche d'adhésion adhésion esalemaki kitoko boyo kangunga na ba papa ba maman bazalaki na banda na ba jeune ezali que ba se prendre en charge ba s'engager na travail oyo eza valeur pour na développement ya mboka na ba papa ba maman na yebisi bango ba ekende na ba structure oyo ezo encadrer ba adulte pour ba augmenter ba capacité pour que mosala nyonso bakosala bayeba lolenge ya kosala ngo basala ngo malamu lokola BCP a commis des gens sur le terrain topesa BCP confiance ba papier bazui ya adhésion ba négliger yango te mutu na mutu a considérer papier oye azui ngonga ibeti na basango ya religion Bishop Ejide Kuba ya ministère mondial gagne les âmes au Seigneur Jésus-Christ azonga ki Kinshasa pona kotalisa bana nzambe ba projet bakani kosala na ministère na bango azali bongo na bilili ya Judex Makengo pe Mija Alua sima ya kotalisa bana na nzambe ba projet ya misala oyo ekosalema pona kopanza ministère mondial gagne les âmes au Seigneur Jésus-Christ na etando mobimba ya Congo démocratique na Lubumbashi wapi ya Kitaki kouta na Londres na Royaume-Uni Bishop Ejide Kuba akomaki Kinshasa mikolo mileki bongo mokolo ya vendredi 20 mai 2022 akendaki kote ya na église ministère mondial gagner les âmes ya au révérend pasteur Vuwa Kindosa na avenue Nzibu numéro 5 na quartier Bombama na commune ya Kimbanzeki kuna au révérend pe bandimi na ye nyonso batonisa makina esengo makasi bongo mokolo ya dimanche 22 mai 2022 akitaki na Congo central mingi peza na Inkisiki Santu wapi ayambamaki epai ya papa na ya molimo tolobi pasteur Joseph Mulenda na culte moko ya kafu wapi louange epesamaki na nzela ya chorale oyo kutu etindaki Bishop Ejide apambola bango na ba pièce ya maputa pona kotalisa esengo na ye na mwana na ye pasteur Joseph apesaki nzela na Bishop Ejide akoka bongo kozwa cher pona koteya boyoka ye moko Bishop Ejide ndenge abetingonga na kati ya corps mystique elobeli l'église moto nyonso esengeli aza na esprit de l'évangélisation pour aller prêcher les gens bana na sauver bana na
asala parce que yesu amemaki na nzela manga akomisi amene na mikili ya poto yesu asali tourne atambo lubumbashi le 24 février kinshasa ayoka na data awa na kisanta akosa atemane yesu le message est très fort. Gunga Ebeti. Révérend pasteur Frédéric, centre missionnaire foi abondante de Jésus-Christ et Seigneur, où ils ont une bonne province à Congo central, à Betingonga, pour le club de la Milieu Monene, à 50 jours à jubilé, Oyo, et Kobanda le 1er juin, Kino le 20 juillet 2022, chaque jour. Mija Aloua, Judex Makengo Bazongi Soussou. Les jours de la Pentecôte, thème Oye Ponami pour la célébration, il y a 50 jours, il y a jubilé miracle, Oye Mokambia, centre missionnaire, foi abondante, CDC, Jésus-Christ est Seigneur, Oye Zouami, na balabala province, na quartier carrière, na cité Kitanu, na Inkisi, na Kisantu, na Congo central. Milulu Yangwe Kobanda, du 1er juin, Kino le 22 juillet 2022. Mikolo nyonso na tongo midi pokwa bana na nzambe babengami pona koyoka liloba na nzambe na nzela ya mokambi nango révérend pasteur Frédéric boyoka yemoko révérend pasteur Frédéric ndenge abetisi ngonga tutuye poto proclamer le jubilé tozomona na Israël après 49 années sabbatiques on célébrer une année à jubilé aux qui sont 50e année. Et ce total est un mois de juin où tout le monde avait fêté les jours de la Pentecôte, où ils qui après 50 jours de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme Dieu m'avait parlé de cette vision l'année 2022, on organise une grande séance de prière pendant 50 jours pour proclamer la délivrance, la libération, la bénédiction. Il y a peuple de Dieu ici qu'à Autre Salam. Ceux allés dans la province de Congo central, précisément na Kisantu. Sur l'avenue Monkoto numéro 12, na quartier Carrière, na Kisantu. Monkoto ya Ngiringiri tene Monkoto ya Congo central, na Kisantu. Biso to sala le côté na makasi na biso c'est par la grâce de Dieu. Et dans le mois de juin, to sala la séance où il y a la prière, où to donne sa orateur et belé. Seulement cette fois-ci, Nzambe a yebisi biso to sala mo kaka biso. Donc je serai l'unique orateur pendant 50 jours, jour pour jour, matin, midi, soir. Les matins, to sala atmosphère d'adoration, de 5h30 à 6h30, midi, tout ça, midi, la prière, atmosphère de prière, et le soir, tout ça, atmosphère, il y a Saint-Esprit. Parce que thème de le jour de la Pentecôte, la preuve que Salima, Dieu a donné tout le message pour les 50 jours. Il faut le dire. Ngonga et Betty. Tosuki awa pona basango ya beti ya lundi 23 mai 2022 ceux qui bossepeli bandeko bandikana avec une télévision bopesa matondi na équipe technique ou esalete basango oyo ekome bino bandako na mino lo lenge inongo bani moko bakolanda manaka ya kana avec une télévision la télé vérité pe kimia ya kolonzambe o mabota mabino